awa tomoni yo na marche de santé à lelo bit na pendezani. Vraiment premièrement nazali ndeko Kevin communicateur il y a MACC district Lukunga nous awa pona ko soutenir ba part de na biso o bazo bunda pona biso o bazo lala te batiki mabota na bango baza na foko bunda pona biso donc ko lakisa bango ki nous vraiment ensemble na bango et puis ko lakisa ba konzi mboka nzela o ndenge ezali bazo ka pokano ko sala yango be batika ngo na nzela ba continuer et ko lakisa lisusu na bana nyonso ya MSSE toza na bolingo to simana et ko soutenir ndeko na biso Jean-Pierre Mwanda Lutete double brassard o bana monga fula balobi bakotika yete baza simana ye yango to ko pesha ye maboko pona ko lakisa na bato ke MSC zolala te 2023 ba candidat MC ou rien. Honorables camarades, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, en ce jour inoubliable où nous commémorons le 62e anniversaire de l'accession de notre chère patrie à sa souveraineté internationale, d'un cœur jovial, nous ne cessons à rendre grâce à la providence divine pour le souffle de vie en dépit des bains de sang de nos compatriotes de l'Est de notre pays. Honorables camarades, nous sommes très ravis de joie et émus de votre présence physique dans notre milieu ambiant. Par ailleurs, nous tenons à vous remercier une fois de plus pour l'œuvre grandiose que vous venez de réaliser en aménageant la source d'eau potable, un geste salutaire car vous avez pensé à améliorer la vie de la population en pénurie d'eau. Certes, nous sommes engagés et déterminés à vous accompagner dans les divers projets en faveur de la population congolaise en général. Que le bon Dieu soit votre guide dans toute pensée et action favorable à la nation entière que nous représentons. Que vive la République démocratique du Congo, notre patrie. Que vive le mouvement de solidarité pour le changement, notre parti. Que vive la cellule de Koweït. Je vous remercie. Na permission ya honorable Jean-Pierre Mwanda Lutete asengi na ndeko ya biso président ke azongela mode de circonstance oyo asali ote bakoka kozwa yango. Alors tokosenga na bandeko banzoi nyonso bazali awa bozala na kimia. Lelo ezali mokolo ya esengo, mokolo ya lipanda, mokolo oyo leader de leader mofiniko ya Mongafula Jean-Pierre Mwanda Lutete azali koya kokominye na bino kasi nalo ya lobite bino bobandi ezolakisa te ke toza na kati na bomoko te na nzoi parce que nzoi ezali sanga, nzoi eza bomoko. Soki toza na bomoko tokoyeba kotonga mboka na biso na kimia, tokotonga mboka na biso ekokende pe liboso. Nzoi nzoi tocha matoi sikoyo poto yoka mayema komami na kati na lokasa epote oya biso matembela yoka ana posa te batia kiango deja mafuta ezanga kama munga po ebele batu bale yango ya biso matembele Sima ya ndaku ya biso matembele Sima ya ndaku matembela ngoko mona yelani o Jipe Mwanda yango nani abote Jipe Mwanda biso ba mama que soki etende pe malabomo eza te na tango oyo
Vraiment, esengo na ngai eza makasi mingi ya komona bino ebele kati na esika. Lelo ezali mokolo oyo babengi journée d'indépendance le 30 juin. Lelo oyo ezali mokolo ya fête. Mais kasi biso na MC tolobi makambo eza ebele ya kosalela mokolo ya lelo. Tolekaki awa il y a de cela un mois passé. Tomonaki ndenge bandeko baya kobenga biso totala condition nini bandeko na biso ya basi pe mibali bazali komelela mai kati na Koweït. Tomonaki source na biso awa topesaki promesse tolobaki na muke oyo nzamba ko disposer tokobongisa ata muke en attendant ba forage na biso ekomela biso kati na Koweït pe na lutendele mobimba boyete yango tolobi biso papa na biso Diataba papa Laurent Batumona azali mutu ya action bana nenyo so balandaka na sima pe bazali batu ya action soki to lobby to sali lobby to mona na kina mukonzi to yebisi emaye o nyonso to koya kosala na mukona lelo katuno esika apesi biso longonia pe atondi bino mingi ebele na ba quartier na bango bazali ko s'intéresser na makambo ya politique te mais biso to lobby na bino to ye mupepe ya sika yeye na kati ya monga fula mupepe ya sika sa nini ya tabau azali mutu oyo tozali ko propulser akende akoma ti premier ministre po makambo na biso ebele bonga kotoyo tozali na meeting tozokende na 1 2 3 lelo toye to remettre source na bino officiellement na bato oyo bageraka yango bobanda kosalela yango pe tokoyeba na kosungaka bino susu na koya na baproduit mpona kotia kati na mai mpo mai ezala na microbe te donc totiki te lokola tosisi kotonga boye ntango nyonso soki likambo ezali nimero na biso si topandi yango deja awa ebele baza na yango bobenga biso papa José azali barepresentant ya parti bazali awa mpe kati no esika mais likolo na yango mpe tolobi génération Jean-Pierre Mwanda pesi emoni deja mokolo yango tosengi na bino bo adere massivement kati na parti ya biso MC mpe banyonso oyo bamoni ke posa ezali ya kokota na association mpe bakota na association mais association na parti bazali mutu moko moko tokolimbola yango kuna na 1 2 3 lelo yo discours à molai awa ezali te na permission ya ba représentant ya cellule ya Koweït bakokende na biso bapesa biso bibundeli to katariba to remettre source na biso na bato bagelaka yango yelanga sizo ba mama gestionnaire bazali sizo
Lelo pour le temps de juin, toye kozongisa mpona ete bandeko nyonso bamelaka mai kati na source oyo bamela mai na ndenge ya kimia basalela mpe source oyo ewumela me tolobi ezali ya liboso mpe ya suka te banda lelo oyo source na biso toremetre yango na bato donc banda lelo boye bakolo na biso oyo bakenda liboso na biso bamona ete Jean-Pierre Mwanda atiaki makolo na kati na esika bala nsima baye nyonso bakoya nsima na biso baloba na bango me bazonga nsima parce que mwana bongo afula azali nini azali awa Jean-Pierre Mwanda nde lider na muke muke tokokende liboso tokosala su mosusu koleka. Merci beaucoup. Mais du coup la paix yo sangi na moni mai ngai na sali a na moni déjà mai ezo bima bato baso melango na sepeli makasi nzambe abatela yo kote ozokende jeunesse ala kaka ya kofia zala motu zeba biso boza moko moko sana mjeko no Maman Anto. Papa. Nane sengo ya makasi. Ndio sengo ane za motema yango iso di malibanda. Na remercie mingi. Kana za mama yo za mwana. Dona seke na oyo sali. Ezalite mutu kusisa utakuna kosake lokola yo baike monga fulo bike ba mama no bazali. Oya ko bombisa moyo ko bombisa. Na sepe ya makasi. Nani kamona na lomba awa papa oyo kangai. Ngane nazali awa. Ai biso zali correct idée. Donc na besoin biso peto fungula base na biso awa. Bata correct e base la fungula. C'est bien chose à awa. Biso toza to ko dirige de na ba mama e belendo zomona. Bazali. O ba yoke la kangai. Yana na sala to sala base na biso awa biso nyoso. Osi na biso na base auto pour ça. En tout cas, Mamanto. Merci Mino. En tout cas, c'est nous allons monter. C'est belle, nous allons nzamba zomse koleka oyo sala pe o continue lisusu kosala ya ebele koleka oyo kaka ndenge mama alobi ke antuka toza na posa kombo na yo ekende mpe liboso eyebana mpe kaka wadeza ntina se esukeli awa te kombo na etambola ti quartier mobimba bayeba ke Jean-Pierre Mwanda azali nde posa na biso yango me na mosala oyo tomoni antuka nzambe azomsebebele osenga na biso kaka
merci na parole nde eza boye tosepeli na makambo papa asaleli biso ya minene tosepeli nde eza awa ata mutu mosusu aye na nsima tokoyamba ye lisusu te mpo oyo deja papa asaleli biso ekoki deja emonani mutu nyonso amoni oyo papa asali eza ya bien to mutu mosusu soki aye tokoyambe lisusu te do papa mpenza alakisiki aza mwana mboka mpe aza matembele ya nsima ndako mpe alingi biso do aza mpo na biso mpo na kosunga biso oyo nazalaki nango eka yango wana omelaka suku mingi oza na kilo obanguka balonga biso atembela nsima ya ndako yani kisoko kende bone nsima na permission ya honorable Jean-Pierre Mwanda Lutete asengi na ndeko ya biso président ke azongela mode de circonstance oyo asali ote bakoka kozwa yango. Alors tokosenga na bandeko banzoi nyonso bazali awa bozala na kimia lelo ezali mokolo ya esengo mokolo ya lipanda mokolo oyo leader de leader mofiniko ya Mongafula Jean-Pierre Mwanda Lutete azali koya kokominye na bino kasi nalo ya lobi te bino bobandi ezolakisa te ke toza na kati na bomoko te na nzoi parce que nzoi eza lisanga nzoi eza bomoko soki toza na bomoko tokoyeba kotonga mboka na biso na kimia tokotonga mboka na biso ekokende pe liboso nzoi totia matoi sikoyo po toyoka mayema komami na kati na lokasa ye po te oyo biso matembela yokango ana posa te batiaki yango deja mafuta ezanjaka mwa munga po ebele bato bale yango ya biso matembele nsima ya ndako ya biso matembele nsima ya ndako matembela ngo komona ye nani o jipe mwanda yango nani abote jipe mwanda biso bamama Honorables camarades, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais, en ce jour inoubliable où nous commémorons le 62e anniversaire de l'accession de notre chère patrie à sa souveraineté internationale, d'un cœur jovial, nous ne cessons à rendre grâce à la providence divine pour le souffle de vie en dépit des bains de sang de nos compatriotes de l'Est de notre pays. Honorables camarades, nous sommes très ravis de joie et émus de votre présence physique dans notre milieu ambiant. Par ailleurs, nous tenons à vous remercier une fois de plus pour l'œuvre grandiose que vous venez de réaliser en aménageant la source d'eau potable, un geste salutaire car vous avez pensé à améliorer la vie de la population en pénurie d'eau. Certes, nous sommes engagés et déterminés à vous accompagner dans les divers projets en faveur de la population congolaise en général. Que le bon Dieu soit votre guide dans toute pensée et action favorable à la nation entière que nous représentons. Que vive la République démocratique du Congo, notre patrie. Que vive le mouvement de solidarité pour le changement, notre parti. Que vive la cellule de Koweït. Je vous remercie. Soki etende pe malabomo eza te na tango oyo. Vraiment
esengo na ngai eza makasi mingi ya komona bino ebele kati na esika. Lelo ezali mokolo oyo babengi journée d'indépendance le 30 juin. Lelo oyo ezali mokolo ya fête. Me kasi biso na MC tolobi makambo eza ebele ya kosalela mokolo ya lelo. Tolekaki awa il y a de cela un mois passé. Tomonaki ndenge bandeko baya kobenga biso. Totala condition nini bandeko na biso ya basi pe mibali bazali komelela mai kati na Koweït. Tomonaki source na biso awa. Topesaki promesse. Tolobaki na muke oyo nzamba ko disposer tokobongisa ata muke en attendant ba forage na biso ekomela biso kati na Koweït pe na lutendele mobimba. Boyete yango tolobi biso papa na biso Diataba papa Laurent Batumona azali mutu ya action. Bana nenyoso balandaka na sima pe bazali batu ya action. Soki to lobby to sali lobi to mona na kina mukonzi to yebisi emaye o nyonso to koya kosala na mukona lelo katuno esika. Apesi biso longonia pe atondi bino mingi. Ebele na ba quartier na bango bazali ko s'intéresser na makambo ya politique te. Mais biso to lobi na bino to ye mupepe ya sika yeye. Na kata monga fula mupepe ya sika sa nini? Diataba azali mutu oyo tozali ko propulser akende akomati premier ministre po makambo na biso ebele bonga kotoyo. Tozali na meeting tozokende na inde 3 lelo to ye to remettre source na bino officiellement na bato oyo bageraka yango bo banda kosalela yango pe tokoyeba na kosungaka bino susu na koya na ba produit pona ko tia kati na mai po mai eza na microbe te. Donc to tikite lokola to sisi kotonga boye tangu nyonso soki likambo ezali numéro na biso si to pandi yango deja awa ebele bazana yango bobenga biso papa José azali ba représentant ya parti bazali awa pe kati no esika. Mais likolo na yango pe tolobi génération Jean-Pierre Mwanda pesi et moni déjà mokolo yango to sengi na bino bo adhérer massivement kati na parti ya biso MC pe ba nyonso o ba monike po ça ezali akokota na association pe ba kota na association. Mais association na parti bazali mutu o moko papa lokadi mutu moko tozeba moko tokolimbola yango kuna na inde 3 lelo yo discours à molai awa ezalité dans permission ya ba représentant ya cellule ya Koweït bako kene na biso bapesa biso bibundeli to katariba to remettre source na biso na bato ba geraka yango yelanga sizo ba mama gestionnaire bazali sizo yaya sizo
lelo oyo mpona le 30 juin toye kozongisa mpona ete bandeko nyonso bamelaka mai kati na source oyo bamela mai na ndenge ya kimia basalela mpe source oyo ewumela me tolobi ezali ya liboso mpe ya suka te banda lelo oyo source na biso toremetre yango na bato donc banda lelo boye bakolo na biso oyo bakenda liboso na biso bamona ete Jean-Pierre Mwanda atiaki makolo ne kati na esika mbala nsima baye nyonso bakoya nsima na biso baloba na bango me bazonga nsima parce que mwana mbongo afula azali nini azali awa Jean-Pierre Mwanda nde lider na muke muke tokokende liboso tokosala su mosusu koleka. Merci beaucoup. Camarade, zonga ya nsima to azonga nsima yo monsieur zonga nsima Lorai na Jean-Pierre Nselisanga ya moko yongo nanga Nselisanga mosala mbonga na Eza moko bakoko batikela biso poto Bonda, bana ya Jean-Pierre Mwanda. Bana les amis de Jean-Pierre Mwanda. Ok. Ne tombera jamais. Ne tombera jamais. Bana cordon champ. Toujours en avant. Bana cordon champ. Général avait fait la vérité à MSC. Benjaminda, c'est bon.
tsunga etutekota emo secret yomo moni makambo sonie 50 000 francs c'est quoi normalement t'es l'intérêt maman. Jean-Pierre Mwanda et accompagné Pambate. Vous voyez bien que armée na biso par de ce matin à fond. Il y a les bossos pour la soutien à armée na biso. Bon armée est na population na simanaye et les biko kanye bitumba. Vous voyez que cette fois-ci MSC est retiré à la marge jeté. Il y a un gros tourier de salimage pour la soutien à armée na biso. Deuxièmement, ce que mon biso awa, c'est de l'historique. C'est là où Tozali, et ça c'est là pour mater. Il y a un autre chef de l'État, Asala, le Lenga Sarki la Kaluka, pour MSC, à plaider pour la Kawana. Biso peut te plaider pour la route. C'est une route historique. Bisika installé à l'État, Bisika Simut Mangwalika. Je sais que route Oyo, Soki,
soki tosali yango je pense kozala na impact monene. eloko toza nango awa toye juste kosala marche ya soutien ya FARDC avec les jeunes leaders oyo balobi Jean-Pierre Mwanda Lutete. yango nde esali ke tokutana awa tosala marche de santé to soutenir bavaya soldat na biso oyo bazobundela mboka na biso. yango nde etindi biso tozala déjà tose déterminé. Premièrement ezali le 30 juin lelo boye ezali 62e année na biso depuis pays na biso accéder na souveraineté nationale na yango. Et deuxièmement ezali marche ezali kosala ya soutien na bamapinga na biso oyo babengi baforces armées congolaises en dépit ya situation oyo tozali kolekisaka tina mboka na biso. bomoni ke na ngambo na biso bandeko na biso nyonso bazali na este bazali na kimia te. Na Kinshasa tozali na kimia me na este bazali na kimia te. Tolobaki mot d'ordre ya autorité morale na biso ya parti Laurent Batumona le grand Diatabao Songanzila alobi na biso le MC soutient les institutions, le MC soutient le FARDC. yango biso tolobaki en tant que mofini wa monga fula tolobi tokotelema na bana monga fula nyonso tolakisa en face du monde que réellement les Congolais baza résolument tournés vers les institutions na bango ba respecter ba institutions nous ezali établies et puis to pouter hors ya territoire na biso ba force négative nyonso ekotele biso katina mboka na biso.